mokili oyo tozomona eloko ezokende na nzela oyo ya mabe. Soki otali na miniti ya lelo okomona nzambe abandi kofongola biso misu na oloko oyo ya bato oyo ba évangéliste ba pasteur babatu ndenge nini nde bazosala kati ya église. Bible alobi na Jérémie 33 verset 3 nyonso bino bobenga ngai ya solo bosambela ngai ya solo nakofongola bino misu na eloko nyonso oyo ezoleka na molili oyo bino bozoyeba te. Okoyeba mayele nzambe ndenge nini sa yo moko kotanga maloba nzambe te. Bato ebele baza na telefone oyo basombi $120 bo Bible eza 5550 francs. Nani azokosa moninga? Bien aimé, nzambe azobenga yo. Ata soko osilisi kosambela mutu tika koloba makambo action de grâce. Eza nzambe ye moka kotinda mutu mwana pona action de grâce pona yo te okoyebisa eloko moko te. Nzambe ayebi tina oyo atindi pona mission oyo kende kosalela eloko nzambe ayebisi yo. Soki otali awa na ndenge atindi batu na ye oya mission wana basari yango apa Judas Iscariot yende mutu abungi nzela pona nini lokoso ya mbongo. Judas abungi na nzela pona nini lokoso oya mbongo. Église ya lelo ekomi église ya mbongo. Soki mutu nyonso azoyepa na yo esengeni aya na mbongo na maboko avaza nini osambela ye. Ubien obandiko sakola okomi pembeni ya mutu mwana obandiko loba soki okopesa na $500 yeloko ya porte moko eza liboso na yo na eske yo nde mutu ekosala musala mwana ubien nzambe ye moko akosala musala mwana. Makambo oyo tozoyebiso lelo izeroko biso tozomona lelo kande ya nzambe ezokita. Kande ya nzambe ezokita mpona nini? Biso tozosala eloko nzambe alingi te biso tosala. Kande ya nzambe ezokita mpona nini? Biso tozokende na nzela ya mabe mingi tozozwa maloba nzambe tozoprotege nzoto na biso. Nzambe ayebi tina oyo azoyebisa biso eloko nyonso oyo. Na kati ya église bakindumba bakoti na kati ya église ebele komoma bato koyiba bato base ebele na kati ya église. Okomona mutu moko avant aya kote ya yo akomema eloko moko don maloba nzambe ya liboso na yo. Soki aye kote ya yo olobi mutu oyo aza mutu oyo nzambe aponi deja. Bota mutu mwana akomeka kokota na poche na yo mbongo nyonso oyo akomona na poche na yo ata un franc akotika ngo te. Bien aimé nazoyebisa yo lelo telema isko ozali kolola te nzambe atindi yo na mokili oyo mpona émission. Nzambe atindi yo na mokili oyo na onction. Nzambe atindi yo na mokili oyo te mpo oyo kotambola pamba na mokili oyo te. 12 apôtres oyo alobaki atindi bango mission moko ya malamu. Ayebi tina oyo atindi bango mission wana bango nde basali mission wana esengeli ndenge nzambe alingi yango. Soki otali tozokende place wana te peut-être lobi tokobimisa ngo eloko esali Judas Iscariot ye moko akokisa émission na ye te. Mpona nini? Ye aza lokoso ya mbongo. Soki okoti na kati ya église ya lelo na mwandu mobimba bato nyonso bazoloba makambo mbongo. Soki okoti na église lelo eloko bango nde babanda kota ya yo eza okozala na mbongo robi okombongo ezoya apres robi okokende poto okokende Asie okokende boye mwe mutata ya yo maloba nzambe ya solo eza te. Bien aimé, nzambe azobenga lelo nzambe azobenga yo
yo moko changer bomo ina yo nzambe yebitina oyo azoyebisa maloba oyo nzambe yebitina oyo azoyebisa yo zonga sima tanga bible na yo comprendre loko bible azoloba nzambe aza likolo azomona ngai nzambe aza likolo azomona yo okota koyeba mayela nzambe ndenge nini sans kotanga bible kotanga maloba na ye te nzambe yebitina oyo azobenga yo na bomo yo tozala ngo ofutata infraté na futata infraté eloko nzambe azoluka kota na yo ezakokizaka gapo okumisa ye yo moko yebitina oyo nzambe abengisi na sa mokilo yo eloko nini koyebisa nzambe juu okokufa eloko nini koyebisa nzambe juu nakokufa ta nzambe abana kotunda biso question tobana koyebisa nini ya juu ya jijima juu mwana ekozala matata mama akozala papa akozala bana bakozala mutu na mutu akotelema telema isikozali nzambe yebitina oyo azobenga biso bien aimé yaka tovanda eza mariage te nzambe atindi okosala eloko mwana te ozokende kosala kindumba nzambe atindi eloko mwana te ozo escroquer partout na kati ya eglise obimisi mission moko obenge ngo kombo mususu olobi o eloko nasalaki eza mpona boye oyo nasalaki eza mpona boye osiyango kotianga na kati ya eglise obandi kobenga ngo donc kombo moko eza na ntina te olobi tosiyango tozosala nini tozosporte eglise ou bien mama oyo aboye baza ntango yo moko komona mbongo eza na kati na ngo yo moko kolukuta mbongo mwana okimi na yo nzambe aza likolo kotika kozwa kombo ya eglise kosala eloko aventure te bato mingi bazwaka kombo ya eglise bazosala makambo aventure tika kozwa makambo kombo ya eglise kosala makambo aventure te fimbu na nga ezali mission nzambe atindi yo na sa mokili atindi yo mpona mission mwana teya maloba nzambe telema esika ozali banda koyebisa nzambe asongana na kati ya mokili oyo afongela yo misu oyeba eloko nyonso oyo nzambe abengisi yo mpo oyo akosala na mokili oyo bato mingi basalaka mosala na place ya prophète aza évangéliste azosala mosala oyo ya prophète bato mosusu basalaka mosala ya nini oyo ya apôtre oyo asalaka boye aza prophète bato mosusu basalaka mosala ya bapaster oyo basalaka yebake ministère oyo nzambe apesaka eza 5 na kati ya ministère wana bato na bato baza na do na bango do na ngai okosala yango te do na yo nakosala yango te telema esika ozali atindi bango mpo na émission na kati ya émission oyo bango nde bakendeki mpo na émission mwana malamu mutu oyo abungisi nzela na yeye eza kaka Judas mission oyo nzambe atindi bango basali yango malamu apa Judas Iscariot ye nde mutu abungisi ya ye mpo na nini lokoso ya mbongo yango nde ezoboma eglise ya lelo alobi napesi ofele kende kosala nini kopesa ofele kosunga batu yesu akowuta likolo te akoya kosala nini kosala eloko wana susu te eza biso nde apesi grâce apesi biso onction apesi biso mission na maboko tosala nini tosala yango ayebi ntina oyo atindi biso mpona makambo nyonso oyo kolinga te makambo nyonso obandi kokosanga na sa na kati eglise soki nzambe abengisi yo mpona oya mosala na ye tika lukeloko obanda kosala obandi kosala nini kote ya maloba nzambe bato mingi bazozwa mpo banaza prophète mwa ye moko asala mosala susu eza te
oyo naza évangéliste moye moko asala mosala susu eza te. oyo naza apôtre moye moko asala mosala susu eza te. eloko ye moko azoluka eza kaka église bapesa bana kosala nini kolia. Nzambe ayebi ntina oyo azoyebisa yo eloko oyo. Ata yo moko ozobimisa mafuta huile d'olive bazosambela yango bazosala boye ezala moya avosambela osili kosambela olobi huile d'olive oyo ubia mai oyo mutu nyonso oyo akomela yango soki olingi oza na $50 yaka ozwa yo nazoyebisa ye eloko moko ozoyiba bato. Ozoyiba bato alobi napesi ofele kende kokaba ofele napesi yo ofele kende kobikisa bato. Nazoyebisa yo de verite soki okontinue na eloko mwana okufi ozokende bifelo. Ata ndenge nini Peter asingaki mutu moko mbongo te. Ata Paul asingaki mutu moko mbongo te. Ata Matthieu asingaki mutu moko mbongo te. Bon lero soki Nzambe apesi yo donc nguya na ye okobanda kosakana na nguya nyonso wana. Nazoyebisa yo lelo makambo nyonso oyo biso tozosala na saa mokili oyo Nzambe azozela biso. Nzambe azozela biso juu ya jijima tokosala acompte oyo makambo nyonso wana tosalaki na kati église. Soki ozosala aventure na kati église etali yo. Soki ozosala aventure te na kati église osala ngo libanda etali yo. Bon lelo nazosambela nazoyebisa yo tika makambo nyonso wana oyo ya mabe oyo ozosala. Nzambe aza likolo azomona biso. Nzambe aza likolo azomona biso. Ndenge ye moko atindi bato oyo apôtre na ye eza exemple ndenge ye moko atindi biso. Ya juu ya jijima eza eloko tobanda komona ya juu ya jijima. Po juu mwana akoyebisa yo natindi mutu ya boye natindi mutu ya boye natindi mutu ya boye asali ya ye bien bo yo moko osali ya yo ndenge nini. Eza question okotuna mpona kati ya bomoi na yo. Eza question oyo okotuna soki lewa eya lelo yo nde mutu ozolanda ngai yo nde mutu ozoyoka ngai okoyebisa Nzambe nini. Eloko nini oye kosalela Nzambe na saa mokili oyo. Oye kosakana oye komema basi ya hotel oye kolia mbonga bato oye komela masanga oye kosala ndenge nini eloko nini okoyebisa Nzambe osalaki na saa mokili. Nzambe aza likolo bien-aimé azotala biso. Nzambe ayebi ntina oyo abimisi teme oyo na lelo ya juna ya lelo. Ayebi ntina oyo ayebisi biso toteya maloba oyo Nzambe azoya noki kolanda miracle te. Teya maloba Nzambe isika nyonso obanda kolala telemo esika ozali ozosambela Nzambe. Ata soki bakangi église lelo eza mpona yango nde okoboya mpona yango nde okokende kokenza ya gauche droite eza malamu te. Aza likolo azotala biso okaisika malade oyo eyaki na mokili oyo Nzambe ayebi yango te. Nzambe ayebi soki okende na Luc 21 verset 11 okomona eloko alobaki yango nde eyaki kobebisa oyo makambo nyonso to ekonomi ya bato nyonso. Alobi kota na ndako ngai ya porte vanda kuna kanda na ngai ekiti deja. Nzambe ayebi ntina oyo abengisi biso mpona makambo nyonso oyo. Bien-aimé isika nyonso ozolanda biso Nzambe apambola yo na makambo nyonso oyo olandi biso na émission lelo na pokwa oyo Nzambe azoya liboso na yo. Eloko nyonso oyo ozosenga Nzambe asala na kati ya bomoi na yo Nzambe akosala yango. Ata ndenge nini eloko nyonso ozoyebisa Nzambe asala yango. Tombanda kotanga Bible na yo ke kosomba Bible. Tanga Bible comprendre eloko Bible ezoloba. Tanga bato oyo faux prophète na ba faux évangéliste na ba faux pasteur bakoya kosakola oya mabe yo moko kotelema mpona makambo nyonso wana ye moko akoyeba ke ozosalela Nzambe ya solo. Nzambe ayebi ntina oyo abimisi teme oyo apesi biso lelo. Nzambe apambola yo isika nyonso ozali kolanda biso mpona émission oyo.
nzambe akopambola yo na bana na yo na famille na yo mutu aza liboso na yo azoyebisa eloko oyo eza evangeliste efa christian ofordum ye nde mutu ayaki mpona émission ya lelo nauti na église oyo eza na église ya Saint Pierre oyo eza na numéro